Bienvenue sur Ave Maria Télévision. Comme d'habitude, Abed Kitenge derrière la caméra, Ahmed Moukendi devant la caméra. Grande est ma joie de vous savoir nombreux fidèles abonnés à Ave Maria Télévision. Vous allez toujours en aponabiso, vous allez toujours même exercice au quotidien. Vous likez, vous commentez et puis vous partagez. Nous avons retrouvé la caméra à Ave Maria Télévision. Le coup n'est pas Kolo parce qu'il y a des Mozalici. Nous parlons politique sur Ave Maria Télévision. Je vous ai toujours dit que Ave Maria Télévision, c'est une chaîne panafricaine. Ce n'est pas une chaîne qui concerne seulement les Congolais, les Sénégalais, les Guinéens, les Ivoiriens, des Égyptiens. Donc c'est une chaîne qui traverse les frontières et qui est narrative, qui est à Poto, na Londres, Banderonanga, Queen Nene là na Irlande, Roger le combattant à l'Arabie soit à partir à France, Maman Anna Stella Fraser na Londres. Donc j'ai beaucoup de gens bakomelanga. Si je me mets à citer les noms, il y a Batu Oyo bakomelanga. Donc je risque d'être mal vu. Dani Mbumba na États-Unis avec toute sa famille. Merci. Nandenge Bolanaraba émission na biso. Lelo, je suis très heureux, je suis jeune, très content de recevoir un jeune avec lui. On va essayer de parler sur la situation socio-politique de notre pays. Tout le bélara politique à mon niveau, calamité tout qui n'avait élection, et koto mutu na IDPS, et koto yo moura il faut quitter na terrain à la marche à l'examando qui na e, kuna na dugu babomi na est basali boye matadi kibala batu bakangami na ba courant bakundi bango courant kutu koloba kutu te mai kutu koloba te tout ça. Il faut tout le belayango parce que biso ba panzi sango eza musala na biso bato balandara biso bazarana posa bazala bien informé par rapport à makambo le kana mboka. Donc ensemble na mwana mboka Bruno Boni, pardon, président Boni narotika yo se présenter pour nga sona se na présenter yo yalo ko na botolio malobas o se présenter na bato oyo bakotala mbala liboso na Ave Maria Télévision. Merci de Kongo panzi sango. Le colobi comme on a Boni Kalonga, docteur Boni, notre président fédéral à la Ligue de jeunes, il y a Mon Amba, analyste politique et un Congolais pour le Congo. Un Congolais pour le Congo, un Congolais qui aime bien son Congo. Vous allez fier et vous allez Congolais. Tout à fait, des pères et des mères. Vous changez de nationalité? Non, ben, moi je ne pense pas que c'est important. Pour moi. Parce que la liberté est requise pour nous tenir surtout. Mais pour nous, la canicité, pour garder la nationalité, c'est malin pour nous. Sur le plan professionnel, par rapport à savoir-faire, nous avons aucun ami qui l'a poto. Nous avons la musala qui toque. Nous avons sollicité un joueur. Docteur Boni, Tala, Boye. Nous, on trouve l'avantage à Rosalanayo, le cola Oyabiso. Tala moi. Et pas cause moi et pas cause yango ba pas colo pene pas colo moi bien au ndimara au congolais. Bon bolingo ya mboko to ekoli na kati ya partenaire sur UDPS et au-delà ya ba bien. Voilà pourquoi mon père fondateur na biso étant des personnes nantis ba nemé ko tika parlement baya ubima libanda bazanga mbongo série ya Mobutu pour que baya ko partager savoir bazaki na pour que mboka kembe liboso. Donc pour na biso ba bien eza biloko to reléga on a deuxième position et loka liboso ezali dans pour na mboka et tout le monde exemple belé Sadio Mané a gagné Coupe d'Afrique habitant à Liverpool. Pourquoi Tikali Sénégalais demi-finale deuxième pays finaliste Tomoni qui c'est l'Égyptien Salah. Oui, Mohamed Salah. Azapé n'a pas capacité à miner parce que le lot habite en équipe mais ce sont des gens aussi qui sont consciencieux comme nous, qui disent que malgré savoir Nabiso, malgré tout ce que nous avons, nous devons mettre ça au profit à Mboka Nabiso. Vraiment, on doit mettre ça au profit à Mboka Nabiso, Mwana Mboka Boni Kalonga, Azo, expliquez-moi bien. S'il faut résumer la situation sociale d'abord à Mboka Nabiso en Nemo, Kolobani. Pour tout faire un dossier avec votre permission, tout on a social. S'il faut résumer la situation sociale à Mboka Nabiso en un mot, en un mot, bon, je peux dire en une seule phrase, je peux dire que les bases sociales de notre pays sont implantées.
les bases sociales sont implantées. Dans un exemple, mon terre à terre, moi, Namboka, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, à la Caribbean, Pio 10, à la fin de l'année. Pio 10, opérateur économique, boye. Mais là, je vous informe que Pio 10, le gouvernement commandaki, pour battre que la primo de genre primo est abordable à tout le monde. Les lois, il y a un Pio 10, on a 78 000 francs. Baba Zango les a planté, mais quand on peut cautionner, on s'informer, au monde que Baba les a réellement planté. Effectivement, je pense que neti na syllogisme Aristote balobaka à partir du particulier on ne peut pas conclure. Likambo ya pio déjà likambo moko et puis comportement autres au monde pas ya ba opérateur. Mususu tozo mona wana, mususu ezali ya malamu, mususu ezali ya mabe parce que yo loba pio dinga na loba ekolo fufu nga na loba masangu yo lobelo musungu na lobelo mususu pour dire quoi? Pour dire que tout n'a pas été fait mais il y a quand même ce qui est fait. Voilà pourquoi je parle de base parce que si tout a été fait na nga na loba base te na nga loba mur et mati nyoso to salemi mais nous sommes dans cette voie là parce que le problème avec notre pays c'est que to bazaki kotambola na sens ya mabe et le grand problème oyo tozaki nango yango wana le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sali effort ya makasi ya kobalusa mutuka pour tout ça sens siko ya développement. Au moment même ils ont reconnu la Banque mondiale, la FMI, tout le monde parle d'un succès du point de vue stabilisation ya mboka na biso. Donc voilà pourquoi je dis les bases sont là même si tout prominent quoi avancer ndenge tozo zélaté mais au moins tozo déjà direction et OK na malamu. En fait, souffrance, il y a Congo, Tobota Manango, Tokola Ranango, président Boni, Moyen Koutou Banaro, le Belango est soutenu, mais peuple Oyo, et Memaki, et Tomolaki, Mwanamboka, Fati Béton, Moukwantombolo, j'aime bien son nom, Moukwantombolo, ce nom-là me plaît beaucoup, Moukwantombolo, a mis dans la magistrature suprême. Nakoloba, cette population est satisfaite à 100%. Parce que ceux qui, au Leki, partout dans la balabala, milelo na ya population et zakaka. Ceux qui n'ont pas de réalisation, autant que la gratuité enseignement pour les alipeka na kati ya social. Mais quand je parle du social, congolais aligni marambo akolia et bonganano. Parce que oyo déjà et salemi wana ndengo expliquer. Et ceux qui ka wana tobino bakambi. Jeune loko abiso, vous prévoyez encore d'autres choses oyo koya liboso koleka oyo tozo vivre lelo. Bon, ngana we koloba boye. Au moni, ils ont une notion, une notion élémentaire, même la physique. Ça veut dire que loko yo bo panzi na 2 secondes, ils ont difficile, boye ça monte na bon dans moins d'une seconde. Comprendre? Mboka oyo zaki meurtri pendant autant d'années, on n'attendra pas que Mboka oyo bima na 3 ans. Même le pays le plus avancé à Mokili, Tomotomo na Corona awa. Si le lobazo bundana, malgré que système de santé na bango est très stable. Moi je me dis ce problème à Corona bandé na Congo mais héros déjà c'est au Sambwe. Mais ebandi na ba pays oyo, baza na stabilité du point de vue sanitaire mais jusqu'aujourd'hui bazo bundana. Donc ça veut dire que la destruction est yaka on ne sera pas tout le temps là il y a quand même une réalité. Il faut bien comprendre que Mboka Oebomani plus de 20 ans. Guerre. Parce que nous devons faire partie de la sociale. Plus de 20 ans. Makambo Mabe et Mingue Salemi. Mais le lot aux a signaux positifs. Ça veut dire que Ndenge Tozo Kendele. Donc Ndenga bien. Lelo batbaza kolela c'est normal. Comment ni na histoire mboka na biso air to soit qui indépendance to kanisa yi na simambamo to comme vivre net mundele. Voilà. Et batu babosana yi qu'il y avait un travail à faire pour que to maintenir niveau ana. Alors lelo pe pas si ba congolais ba yoka ki leki mingi. Ce qui fait que espoir na bango même pas ya moto ayeza espoir mo démesuré. Ça veut dire que pas si tellement leki Mouto ya liboso na bazana posa qui a changé nion surtout. Alors que mon père ko changer nion surtout. Na un clin d'œil azalité mais oya ko sala pour te makambo lobby et kende bien azali. Cette volonté qu'a le chef de l'État ya obongsambo kana biso yango na bito s'accrocher na yango parce que balobaka science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Lokola mokonzambo kazali na conscience
il y a esika to utina esika zo memamboka et c'est mon abiso esika vraiment esengo esika na présent boni wanezaki to beta mo aspect social pour bato ba hôtel biso ba lobandeni ni bato ba lobi ba sala émission moro socio politique ba zappé ba moro social ba cause na politique du point de vue social masolo eza ebele na biki mbalansi maro ya manga awa to beta pena émission mobima 100% social mais na préféré tous à la tous eza l'émission moko pratique to kitata na wenze moko boye pratiquement on parle du social na katia wenze lelo regrettez-vous ya rozala moko ya bayi IDPS on regrette choix na yo pour na partie on est ça fait combien de temps au adhérent na IDPS est-ce que choix na au regrette ngo lelo en fait, je regrette d'autant plus que chaque jour dans la Muganatongo, nous avons un coup de fil à gauche à droite, nous avons aussi un déni pour nous na IDPS. Parti où nous avons Kabakota, nous avons Kati, et puis nous avons cadre, nous regretter, et ils ont vraiment Nanzelate. Il y a mis balai, parce que l'élo, nous avons que ils ont IDPS ne mutu. Azongisi l'égalité na mboka. Ça veut dire que si quand babane ko ndimate que mutu boya ko koe ya kabila ko kende ezalaki soko beta lisolana ba moneti liboma biso mo pe tozali na kati mo yaki croire mais mo moni oneti rêve kabila kenda pour na IDPS mais le président de la République s'appelle qui? Fachi Beton ba vota que pas population. Alors donc ça veut dire que Canada IDPS te mena vota pe Fachi. Et ça, parce qu'on comprenait que les gens faut soutenir. Dans le cas là, au Azalaki, on a Akendaki, Kabila Kendaki, président Akomaki, Ezali Fachi, Biso Tori Kolobara, que Ezali Sengopon na Biso. Et Sengopon na Biso, Mboula Boni na Kata IDPS, président Boni. Bon, IDPS, na olongola air tozara ba mineur pour biso to na IDPS tozara ba mineur parce que so tchana ba mineur so ba calculer âge na nga ba IDPS ba engagement ba mineur non tozali dana ba yana biso mo mais ça fait plus de 15 ans tozara ba yaya oyo nanto kokisi âge ya majorité té mais to bande da ko ya ko vanda place pour beta masolo mais ya to kokisi ba âge ba tini biso boki na ba cellule parce que c'est rien qui parlement debout, force du progrès, nous surtout. Alors, Tokenda qui te adhérera et tous les gens mingi bazate misu bakufa misu bakangama pe balimwa misu soupe bazo ba handicap makasi et ça surtout zo kanisa bango ça va passer mingi na mutema parce que pouvoir passer enyoko lève vraiment biso na kanisa bande wona ngai neti André. Faut voir neli bakanga kanga e ko beta so na lagiso ba photo pour ça na tamboli na ngote au mona muto e panzana et tout ça là donc il fallait être courageux pour nos alawana et les nombres d'années importe peu mais tout ça est déjà bané belé na IDPS ce que ça là ni pour comme cadre na IDPS imagine nous ça là bon IDPS c'est ça likambo ya courage il y a travail magie à la rater soza courageux yemoko mettre à penser na vie sur Etienne Tshisekedi wa mulumba de heureuse mémoire aïbsa bisabi la politique ezali rapport de force donc ça veut dire ceux qui yé oza percutant na makanisi na nyonso tozo sala oza en place plutôt bandara na ba section na ke fédération papa na kompe responsable de la fédération, ensemble là baninga mususu tous travailler. Donc c'est question de travail, il y a aussi l'ancienneté qui compte, mais aussi souvent c'est le travail. On nous a dit pire CG Kabouya, tout pire Jamar Kaboun, tant on nommé président fédéral, moi président Bonito Chaye. Non mais Ezali Kambouya pour na Congo ça qui pire hein. Ezali Kambouya pire té. Na IDPS tous à la système, il y a pyramide inversée. Ça veut dire que la décision où tu as la base et matin colo. Voilà. Ceux qui ont un mouton comme la konzikaka, il faut nécessairement na sima aux na base, mon clair, au bangoné ba porter ici kawana. Donc biso, koko maïsi gato komi ezate tozaki na konzibo ezaki na boyezaki base ne et porter biso lokola ba konzi à partir bazaka na mato ya ofungama na base batai ba lokola base esengi azala alors esengeli azala donc ndenge
Jean-Marc Kabunda sala Fatou Beton coup de fil pour l'Ongwana Lisanga à Genève. Donc des jeux où il base. Oui, c'était la base. Kabunda a exécuté. Quand ils ont pensé à mon académie, on a une image. Les jeunes, ils ont balabala, ils ont pneu, ils ont rappelé na Mokonzamboka, te Mokonzamboka, ok, il a mandat na liso. Makambo bobongisi kuna, te bibi olinga mutumo linga mibeko, mais mibeko aliboso ça pour respecter na no base. Mais le la président de la République, il y en a des cadres à partir na biso baza batoyo, matoyi na bango funga na la décision à base. Alors dit ah nga na décision na maboko na ngate bazo etindaki ngai lobi na ngai na sa nini na bima na isika wana et bazo lokola gagnera toujours yango mo lelo za mokonzi mboka yango lelo mokwantumbolo za mokonzi mboka donc Jean-Marc Kabunda désavoué na IDPS pyramide inversée toujours base et Massili Kolo. C'est la même logique. C'est la même logique. La base de l'IDPS reste souveraine. Ce qui base et senge otika esika moko oyo bango moko bapesa kiyo tosani lelo nga pe base ko la muka oui que président base na yo elobite faut-il que sika wana pona likambo boy na sala ni na respecter réellement base et reprocher à nini na Kabunda base vous voulez reprocher de quoi bon au moni na base ce qui OK okuta vraiment muta muta lo bandingi te faut que de faut ça la boy misubi balo patika là ainsi de suite mais les décisions ont été prises par la convention démocratique du parti René Salemaki comité de discipline Evandaki ba imputé ba makamususo ye ba ezaki malamuté et alors na suka nango sanction bini alors loko la base mutu et chaka ba konzi bakonzi balobako non ya base R bakonzi bazui décision nous pouvons que accepter et continuer avec le parti jusqu'à maintenant vous n'avez pas répondu à ma question ce qui bino bozo reproché Nina qu'est-ce qu'il avait fait réellement pour la désavouer par la base c'est pourquoi je na lobi bonabi ngai na loba o ngana reprocher mutu muso loba wazo reprocher o loba base batebele muna mutazana reprocher na oaye muso ba loba boye muso pe bazo côté la bazali na kanso zo landandi ni bande ko tambola mais nyoso to base asengaki eke wapi eke ina na ba cadre autorité o aza compétente pour na ko juger likambo wana et autorité compétente era tali na makambo o nyoso to babando loba o ba carte mabongo carte ya parti misu balobi facture na maboko physique agression physique misu balobi makambo belé après batali ba représentant na biso comment roulage na poids lourd jamais bon nyonso tout bakotaki na kati nyonso tout bakotaki na kati to bola pe ba pine ya mutu kama mama nyonso tout bakotaki na kati akoma o manquer chef de l'état respect bon ba greffe o ba imputé pa na ye na moni parce que lobi manquement ya respect na chef de l'état tant to bola mutu ka pine ya mama chef de l'état ça manquement ya respect au sauter pour tout niveau manquer na mama respect non pota vraiment wana te chef de l'état soit comme chef de l'état azalara chef de l'état batunyo surtout ba mama no surtout ya mboka baza ba mama na ye ba tata no surtout ya mboka ba tata na ye donc le problème wana ezala ki eza ba problème où ezali il y a individuel ça veut dire yé na mutu tel alors place on a vraiment impliqué chef T parce que tu le batté que ba décision bazui parce que ba simba ki mama te maman wana déjà za maman oyo accompagner que tient Tshisekedi na état de droit donc c'est une maman oyo aliyebi ko respecter droit donc ato sele likambulelo aokele jamais ko yebisa mwana na yeke kuna te aokele na banzela o mibeko ya mboka esengeli pour te azwa justice lokola ndenge ezalaka donc yango moni na dissocier likambo ya mama Marthe na le président de la République parce que le président de la République c'est le président de tout le monde il ne peut pas prendre position likambo pour maman na ye ndenge pe na yebela za bongo te mais neto potan ozonga na ba oyo commission de discipline na convention démocratique du parti et imputé ki na ye non respect na chef de l'État ezalaki te mais na balabala et si quand on a la base, bah tu vas demander qu'on le belake à respecter un chef de l'État. Donc distinguo on est quand même important pour la public. En tout cas, il est vraiment important pour la public. Président Boni, il y a des personnes qui sont partis au pouvoir. Mais quel est le résultat actuellement? Ils ont la Moukate, ils ont Palouté, ils ont MLCT, ils ont des personnes avant. Baradier, mon amour Kabuna, des personnes. Tout le monde qui échange
il y a insulte, il y a insulte parce que au cadre il y a parti et puis responsable. Dans mon qui échange, il y a insulte entre wana na preuve il y a marmna le bapo na zampé na compte Twitter na salle là. Dans mon qui échange il y a tweet entre Marcelin Bilomba, na Jean-Marc Kaboun, na CG Kabouya. Kuna commis le parti est géré par un Kadhafi et un étudiant de droit à l'ILK. Kuna ba riposter boy, kuna ba sali boy, kuna ombongo salaki boy. Pendant que tout le monde a Marcelin Bilomba na procès à Caméré, il nous a sorti le terme vol intelligent. Il nous a expliqué, qu'à Tangana Poto, à Sala boy, j'ai étudié dans des universités où ba corromparaté, patati patata, mais tout le monde se mongo et sur jaune à partie. Dossier wana, il kuna marabo. État de droit ngo et ponara bilongito et zarapona batunyoson. Dossier Nîmes exactement. Dossier wana ya Marcelin Bilomba, projet Chile Gelou, de maisons préfabriquées dans Mboujima, il bloque moi bongo qu'il n'a pas pu faire. Il faut qui procureur dossier naïe jusqu'à présent et lis-moi qu'abonner dossier à docteur Etienne Longondope lis-moi. Bon, moi je pense que nous sommes dans un état de droit. On a particulièrement évité à parler des individus. Parce que si on a les individus, c'est comme si ce qui a poussé à l'Obéla, Jean-Marc Abound, Makamba Aloba, qui n'est pas riposté, ça ce sont des problèmes d'individus. Au sein du parti. Au sein du parti, mais c'est vraiment individu, ça n'engage pas des institutions du parti. Bilombazo a un compte Twitter, ce n'est pas dans une réunion du parti. Jean-Marc Abound a un compte Twitter, ce n'est pas un compte, il y a parti, ce sont des comptes individuels. Et dans aucune réunion du parti, on a évoqué ces problèmes-là. Étant cadre du parti, n'a pas quitté cause échangement individuel dans le Bélango. Mais au moins, il y a des choses quand même qu'il faut recadrer. Parce que là, on est Chile Gelo. Chile Gelo. Déjà, quelqu'un qui dit ça, 14 millions, il y a Chile Gelo. Ce n'est pas comprendre les choses. Parce que Chile Gelo, il s'occupe de l'automne colté. Et les programme, il y a ministère. Même pas programme, il y a primature. Voilà. Il y a ministère, il y a ITP. En plus, c'est là, chez les jeunes, Nzela na voie de drainage. Si vous avez il y a école, et tout ça là. Et quand vous avez Chile, je l'ai tout ça là quand même, à moi, ici. Chile, je la s'occupe de l'infrastructure, il y a un hôpital, et Zali n'a pas été. Ce que mon barolia, il y a Chile, donc il faut dire que déjà, Basalaki Ango, Basalaki mal intentionné, et malheureusement pour Nabango, visa qui m'a dit, Mambalobaki, ils ont cohérenté. Marambo, il y a 14 millions, il y a Yebeli, ils ont projet, ils ont tenu par FPI. Ils ont un projet tenu par FPI et projet wana ils ont projet Oyo présidence et lancaki projet d'urgence et conseiller à présidence délégué à ITPR délégué à primature tout ça là bazali kapona ko superviser mais baza ko gérer projet Oyo école na banizo na Kasai ezalaki FPI. Voilà. Et déjà à FPI à lobby clairement. À lobby jusque là, travaux au Salemi, bon babimi c'est ça aux alentours il y a 3 millions et tout ça là. Voilà. À lobby Likambouya 14. Et sur quoi bon barolia premièrement, non babimi c'est bon on sur tout deuxièmement Nachile Gelou donc. Bamso ba prémédité mafia ndenge dans la na chef ce qui moi mirmir moi nungu bimi. Non mais il faut avoir des éléments. Il ne faut pas voir qu'on a accusation gratuite. Président Boni, je sens que Naza Penana en face à politicien, une réponse très taillée sur mesure, très sage. Ce que lors de ces DPS na sortie médiatique, nous avons moko ya chaîne à miner na Mboka T25 Monde d'Afrique. Président Boni a sali sortie médiatique par rapport à Mamoué qui a parti à jouer l'église au milieu du village. Décision à partir du président Boni soyez à prendre acte de la décision à partir. On a volte face on a heureusement il y a un milieu et puis le lobby à prendre position. Donc sur le contraire puis à prendre volte face n'a comprendre. Donc ça veut dire quoi?
tozaki na moment moko jeunesse à partir de la jeunesse très chaude. Alors devant problème ezalaki jeunesse et bandaki koluka déjà kocha moto. Alors il fallait appeler la jeunesse kotika la unie dans la paix. Voilà pourquoi tozaki responsabilité wana ya osala sapeur pompier. Toyebisaki na jeunesse na biso nyonso tout toza derrière les chefs de l'État. Voilà. Biso nyonso tout toza derrière ba forces armées na biso et puis police nationale na biso. Voilà. Et toyebisaki ba combattants que biso nyonso toza derrière hiérarchie à partir na biso. Voilà. Et puis ba cadre nyonso tout ya partir na biso toza derrière bango et puis to senga jeunesse na unité et puis to prôner la paix. Et toyebisaki bango tozozela ba décision oyo kozoma na niveau hiérarchie à partir pour que toyeba nini toyi kosala. Effectivement, quelques jours après, la convention démocratique du parti s'est réunie. Et Bengisaki va structure à parti pour dans une décision. Aussitôt, décision Bimaki, Fédération Nanga, Izoaki Ndingisa, Yarokende, au Singapour dans le Baketum. Tozui acte, il y a décision Oyo, hiérarchie à partir d'Abisso et Pessi, parce que pendant Abisso, UDPS n'est Moutouza. Les gens passent, tout peut couler, mais l'UDPS va rester. Voilà pourquoi lorsque décision est na combo ya UDPS, décision n'y surtout dans la combo ya individu et singeli et mes amis de côté, tout respecter UDPS nem tezali maman na biso nyonso. En tout cas UDPS zali maman ya biso nyonso tout nanga pe pour na zambo na Congo UDPS parti oyo zo kamba biso présent boni sécurité ya mokonzi mboka. Eza kimia. Ya kimia. Tout le monde lelo dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui marchent en haut, ils sont comment, mais dans les réseaux sociaux, tout le monde moura. La garde présidentielle, les a unité au Toébi à Congo et qui est la Ramokonzambo. Malgré tout le monde a tout carré, on va Chikata, puis on a 4 mètres. Chikata, à cause de la paix, mais il y a Mokonzi, mais moura paix et assurer un rappel secret. Tout le monde a semaine qui mouvementé, au coup d'état, moroboé, raté. Malamoro, tout le monde va communiquer sur les réseaux parce qu'en Congo, on a ramené sur les réseaux sociaux. Même la lettre officielle, il y a Mboka, au monde, on a les réseaux sociaux. Tout le monde a les réseaux sociaux, lobby, tout le monde a des mours sur le terrain, ça marche dans Bango, Manamando qui n'a Bango, ça va munitions dans Bango. Ça fait peur, par exemple. Bon, la garde républicaine, Azala Chikata, Azala Nesotwana, tout ça, la garde républicaine, c'est Sima Mokonzamboka. Parce que dans la mission régalienne, c'est qu'il va battre la Mokonzamboka, il va inviter des marques. On est surtout basali Namboka. Et Bazo Salam Salana, très bien. Coup de chapeau, la garde républicaine à Bisso, Pambate, Nungu Sotozo Yoka. Bango bazali na rôle moko munene à jouer. Et puis déjà bazo jouer rôle wana. Yango moni biso na mo amba topesi longonia na garde républicaine ya mboka na biso. Par rapport ya marche ya lelo, c'est normal. Omoni Moura to Chikata o ngala bengaka dans l'ensemble garde républicaine. Bazaki na ba régime passé soki bolé kana nzela ba ba posa ba banga. C'est parce que Mouto bango babande ko ngela population linga bango te. Mais lelo ezali expression mo ya relaxa que Moura wana sokota mwanze ba beteli maboko. Na kasi omoni na ba image bato ba beti maboko pour Moura. Première fois Beto zaki so Moura kité sika mo bo faut simba faut tout na ba André Kabange ba yeso simba. Donc lelo Moura ota mwananzela ba maman ba papa ba l'équipe ba betela ba maboko. Ezali message mo clair pour la population azana sima mokonzi ya mboka. Voilà. Ya mi balé bato ba kanisa te mboka na biso to banga. Yoki ba déclaration ba pays voisins mususu ainsi de suite à gauche et à droite. C'est une manière ya laksake. Moment ni biso pe toza. Tozali bana mboko bandima ko sacrifier vie na bango pour que mboka na biso eza la sécurité bazali. Et puis to kenena bango ka bongo. Mokonzi ya mboka muta kolongola place wana azate. Baya na moi, baya na butu, fachi béton aotika la wana jusqu'à ce qu'a aussi sa mandat na ye. Alors mandat moto ba mandat. Bon, tu as une constitution en Boka. Ils ont déjà deux mandats.
ceux qui va élire hier aux hommes des mandats to yebi bien que pour tous mon adversaire azate Fayulu Abang Sabino te ça est plein la liste là te yo mo yebi Fayulu vraiment hein to beta vraiment solo IDPS to beta ma solo ya parti na IDPS il y a la Mukas partenaire la Mukate ah wana mona ka la Muka ensemble te la Muka za combo oyo Félix Antoine Tshisekedi a pesa na groupe wana donc si ba otambola bon ba otambola na komba Félix Mama F Bazaï balobara ke zaraye oh Mama Lobango yemta Lobango te aloba ke Fati te aloba ye Mama F Bazaï ba te ngana za na vidéo na alobi photos à sincère biso to pesa ki kombo boy mais Félix aloba ki to pesa kombo la Muka et puis aloba ki ngo serona tozana nunde tozale lote mais azaï sincère ya aloba ke donc si batambola kana bénédiction à combat Félix bon Félix Katumbi pardon Félix Katumbi Félix Antoine Tshisekedi Fati Betonte Moïse Katumbi élection 2023 au banque Sabino te biso to banga nini le seul parti où ils a implanté partout na mboka oyo ya masse ils a UDPS Palou Pesara parti à masse mais moi Palou na tikala bango la na bango vraiment mingi te mais non à l'époque hein, les lots parlons comme belé comme il y a Mayobo il y a moi la Gizenga IDPS et tikalaka IDPS on soit méga koza mwanda ba IDPS malibanda kufana mais Kabunda a créé pe wenge na ya kufana ya parce que il vraiment na yebité mais na ndimité aux komba IDPS parce que aza mwana yanda kwa yebi ndeni on appelle quelques têtes ya IDPS akena bango bon on a liberté na IDPS on a statut donc muta na droit ya ko longwane na parti aza na droit ce muta longwane ya ke kuna eza problème te to tikali bandeko IDPS qui basa pezali c'est-à-dire pemé na bino na 10e mois na IDPS qui basa la wana na tozana kata union sacrée dans ça ba commentaire mabe mingi te mais yo mo oyebi IDPS ba ministre na kuna muto anyoko la biso na IDPS qui basa nous respectons les autres partis politiques mais cela ne nous empêche pas de partir à mon en tout cas, là, sans mettre de l'eau dans la bouche, dans le bango étant que Moupanzi Sango, nous avons fédéral André Kabange, abetama trop dans beaucoup force à IDPS na bien, force à IDPS na bien. En fait, François Béa, car on a des réseaux sociaux. En fait, je n'affirme pas, mais bisounos to mus na biso dans les réseaux sociaux et pas wapi. Tous aurons information mais tu as qu'on a source boye pour information dans la certifiée et bakeza ya solo to ya lukuta François Beato moni na kacho na moko ya bureau ya Aner très fatigué bakangi photo quand on a réseau surtout to moni kaka que mutumo wazaki pembeni na yende mutu azo jouer intérim étant que conseiller à chef de l'État en matière de sécurité. Qu'est-ce que le président de la République a soupçonné pour François Beako mana na Aner et puis directement baluka mutumo a joué intérim ya place ya Zalaki. Ce qui na web Sabino o le chef de l'État soupçonné na buka lokota. Na tiko solo na chef de l'État té. Na tiko el peu solo na ba service ya renseignement té. Mais au moins moi voix moko fiable to monaki à cage il y a Georges Kapiamba o ya kutani na ye aye ko ça la publication pour nous lobaté aza auditionné pour na ba problème il y a sûreté en mboka alors l'information officielle tozanango yango wana mais ba remplacer chaque minute ya mboka ezali très importante donc si les conseillers en matière de sécurité surtout na moment où ba coup d'état au Salem en Afrique belé c'est on ne peut pas laisser toute une journée sans pour autant mutaza pemé na ngonzamboka dans ce souci là bazwa ki moko kaka ya kati ya conseil na bango pona ko assumer intérim na ye donc azo assumer intérim et vous savez bien dans le domaine où on a une information il y a mon côté un groupe donc c'est quelqu'un qui connaît bien la boîte ça continue ndeko François Mwamba azali le sika azali mboka nde yebi likamunini ezali ko reprocher. Et puis je pense bien sûr à un problème terre à la relâcher soit pas un problème mboka et landa ba voix au esengali na état de droit pour que balandela Marie-Mère Kaka ba généraux kingani o bakangi mutu boye basali boye il était en complicité avec mutu kingani bana mboka o balinga Fati Béton
bana moko balingaka mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi moi message moko d'espoir nini okopesa bango par rapport à la situation sécuritaire ya mokonzi mboka bien que oza conseiller en matière de sécurité bien que oza na boîte mériton que moko ya bakambi ya parti ya monene ya mboka si moko ya bakambi ya ba jeune ya Moamba oza leader d'opinion na Moamba oza leader d'opinion na IDPS Congo Mobimba message na yo d'espoir envers bao basa na manque d'information mais à travers avec la télévision bao kolanda yo effectivement soto bito tika na ba rumeur côté wana toza l'autre rezoité mais le message au but ko porter et pas ya bande ko na biso en général eza que mboka eza kimia eloko liboso ya ngwana mokonza mboka za na contrôle ya mboka ya mibale tozo décourager bato nyonso tout baza na makanisi ya kosala zizani na mboka oyo luka mwa coup d'état osala mwa rébellion osala mwa nyonso tout tozali lisune tozali liboso te armée na biso lelo ekomi armée moko de plus en plus forte donc soki bato bameki bakokuta armée mboka na biso esika wana donc bato oyo nyonso tout bazali na makanisi ya komema mabe na mboka bayeba te bakokutana na peuple congolais mais tosengi pe na bango lokola baza bana mboka ole tokoma na esika oyo te bakangi oyo bazongisi boye ngonga yango oyo biso tosangana po tobatela mboka na biso bitumba ebongisaka mboka te guerre ebongisaka mboka te esika moko te tomona guerre ebongisi mboka tomona na Afghanistan na ba Syrie na bisika nyonso tout na ba Mali lelo tozomona même encore situation s'empirer donc soki balingi te mboka oyo ekende liboso batika mandoki ba oyo baza pe na kati ya mboka awa na kati ya Kinshasa na kati ya ba assemblée isike belé baza ba commanditaire na ngambo kuna babima na isika na pamba te kalate baza suna makasi ya musala wana te donc to bengisi même jeunesse na biso ya UDPS particulièrement jeunesse ya Moamba tous à la veille ba combattants tous à la veille vigilance toujours kalate awa manifestation munene au salima ya soutien chef de l'état poto yebisa ba adversaire na biso ke osimbi IDPS osimbi Fachi osimbi mboka osimbi Afrique mo mapamba te développement Afrique mo mezo dépendre na développement Congo en tout cas président Boni mutuya pena ya makambo to bongisaki lelo yango wana to mengi kolobela mais pona kosukisa étant que être humain tango vandaka oyokaka na est ça ne passe pas des jours sans que bandeko bakufa malgré mokonza mboka instauraki état de siège kuna oyepe wana Kinshasa ba accident du genre drame o esamaki na Matadi Kibala étant que mutu esala onde ni pe piste de solution nini oyo okoki pe ko envisager pour oza déjà moi politique on a kata politique cet message na yo il faut passer inaperçu côté à Batou Moussous mais ça n'a peut-être au cadre il y a mot comme tu dirigeras peut-être moi comportement moi avant dire ah message à présent Boni oyo et d'un message nous faut faire passer par rapport à nyonso wana il y a liboso et ça passe pour perdre bande ko belé makambo ba guerre makambo ba biloko nous surtout ça fait vraiment des décennies que ba congolais bazo kufa et ça passe pour na biso à tout moment nous avons l'occasion de présenter des condoléances dans la famille il y a bateau perdre être humain important et vie na bango et particulièrement nous avons présenter des condoléances dans la on a sala qui na ba émission d'autres voix na ba famille oyo perdre bandeko na bango na Matadi Kibala ba maman surtout ba maman bazaki belé hein au babimina tongo pour na luka mwa lipa pour na mwana pour na kelasi et au lieu que ne reçoit lipa wana azongi sans vie donc ça veut dire que la situation il y a ba famille na bango bakende ko lukela et s'empirer davantage et ça pas si mingi yango moni les responsabilités il faut épais sa manabato nyon surtout baza à la base na yango donc le quoi tozana na état de droit et singalité bato oyo wana baza ba victime ba sala tout pour que baza na kata ba droit na bango tozo compter na justice na biso tozo compter na mboka na biso en général na gouverneur na biso ainsi de suite pour que ba famille batones arrêter et puis bato bazali à la base
il y a irresponsabilité wana bazala batu oyo bako subir sort oyo ezali réservé pour na basali makambo ya bongo pour na bandeko nazo bazo kufa ailleurs eza souci munene yango moni le chef de l'état lobby état de droit akotika ngo jour ba cause oyo ememaki état de droit et kozala susu tende to tika yango pamba te au moins tozali moins espoir parce que ba force armée na biso bakomi kobotola moi ba mboka bakomi ko avancer ba adversaire pe bakomi ko kima nous disons ce qui liwa elingeza attendre il y a 5000 personnes le lieu qui tient 2000 personnes malgré que 2000 enzaka que mais au moins te épargner via 3000 lobby te épargner via 4000 lobby peut te épargner via ba congolais nyonso. Voilà un peu. En tout cas, Tokomi Nasuka. Merci. Moi Namboka. Merci. Merci beaucoup na bandeko balandia avec ma télévision. Docteur Boni dans moi Namboka Asololi Penda Kitoko. C'est l'une des rares émissions on a la salle. Je me sens à l'aise avec l'invité par sa façon de réfléchir. En tout cas, félicitations moi Namboka. Merci beaucoup. Merci Peliko Yambayo et puis mais ça ne s'engage au Yambayo à chaque semaine. To betara masolo. Yamaï Matali politique to social Yambo Cannabiso. Voilà, merci beaucoup na bandeko balandia avec ma télévision. Bo salara même exercice na senga bino bo commenter, bo liker, bo partager. Tokutani Mbalasima. Merci, ciao, bye bye.